Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bato théâtre bobonga bobongi sabwa bandoki boza bandoki bato théâtre boza bandoki muso ko banga na tuna yo po ya sa mukonzi mazo nyinga lala obiso bato lobaka so nyinga lala na mutema soki ye mutabenga ki bango awa te ende mutuna ngake ite c'est ça. Oh to ba pembe ko to bina malu ba boindeni ça par mambo pe et bébé c'est pas maman mais cause ape moko maman pa ko banga na biso po ba tato nyoso ba na kuna ba marié. Ce qui déjà biké du moko lilela moko biké de beba pamba pamba te lilela moko ce que police malala Suzanne confiance c'est si c'est on a qui ngakati vraiment na moni moi si mo bena sepel naï soit célibataire ils appondent. Il faut pas encourager les hommes mariés on va aussi kapasi na bango même si je suis libre faut pas na bimana homme marié sans encourager les mal place wana papa mari. Comment pour que le ngai ata na marié si on a proposé moi si ça lobi na ngake na marié te na célibataire il faut na bimane bana wana tolo ya prière à moi si wana tu seras succombé dans le malheur. Pourquoi ma bénio sur elle lelo ya théâtre bomo la tsango dance o balati ndeni eza o sa makambo bato ba mona ke makambo wana bon abengani ko vodo opone oh abengani bon abengana ko vodo opone abengana bijou na reine pone basani na kata ya famille na bango va prendre biso basani lote babima balo ba vérité babima balo ba vérité ngaza na ko vodo na kutana na ko vodo to solo na bien ko vodo biso ba dengala na yebiso babima balo loba mutu nyonso wa lukara mama Olive azalaka na ye na mutu te o inter ata mams na biso si la bisalu nda za bongo aza na intermédiaire te ne ba zo ba ke mams kangishe aza akangije parce qu'elle est honnête benga mutu la patron na divagation la patron ni atamusa mutu kani ana chaîne na ye atamusa mutu kani papa ou peut-être père ngape na chaîne na zone ka pa bino bobeta ba 40k jour moko maman Olive ali so ba comédie te boya bango libela mama tikala ka na sila dati yo mkono ko yoka soso bi tantine belle vie benga na kombo na belle vie oh tantine na ye tantine na tatani na tatani alaki collègue papa na tatani ni mutu bako benga tantine eza sila to ndimisi la kana santa yende bako benga ta bongo ba bébé ba benga ba tantine en quoi poni maman Olive fêter fête ya sila ya médaille a fait un point et puis faire voyager donc écoute en place mususu pour célébrer fête ya coupe ya trophée mais poni na qui l'inauguration ya Belgique il y avait déjà de bêtises ma bébé bon déjà ça ceux qui comprennent biso à partir à Turquie ni maman découvrir vrai face à Belgique eh ben ti qui ka sia dati des maman quoi découvrir ah yo pose un respect mingi plus fort encore que moi nango benga tantine soit disant Belinda mais on escroquer soutina moi na wana mon éthique oh yebi niveau ya passe ya rozanga moboti passe yo bana na ba monaki la patronne a escroquer la patronne a escroquer la patronne va payer 3000 au pesi mutu 1000 la patronne il faut qu'il va bandota no bolingo oyo mwana ya papa na ye alors on a na moi on a la bonne relation avec Belgique voilà il faut que bandota no bolingo wana parce que na minute on a dadi travailler trop na via na ta on a ce qu'on via za kinna ya via c'est dire il y a parenté pour ya makasi ou école qui déjà ka posa mwana na mabedi ça la vidéo na tinde la maman moi ba ta sali vidéo asengi $3000 ezana mukolo moko te basenga maman Olive 3000 abiso na 1000 pour na bakisoni jamais jamais to le ba vérité o eza ba tuni bazali ko fodo bazali mucho pia zapi wa munena mu ya pembo na o mu memisako ba mi bale mabumu minena na bazali kwani ba bengani ba ona biro ba comprendre nazo mo sima na koma a moi ça va tout malgré ça bala mais non zonga parce que c'est loko les cas qui toya imbécile à sarato la wa lo ba makambo aliaki déjà dati mbongo na confirmer on même ça tout on comprendre le message après ce message on bomba te aliaki est déjà mbongo c'est clair aliaki mbongo ce que dati ndata mona ina mère a dit ça keni na ça na fête moi to solo là mais loko la zara mambo boto elle a cherché à ce que akutana na mwana na pona ticket parce que et comment qui déjà que yo maman aussi likana makambo sala ezaki moyen ko éloigner ye akuta na mère te pour ba vérité mais en même temps ba senga $3000 mo bopo ya ke de classe na Lucas ko na eba aye ko tanga awa toni
Mama yo pese nga kasi nazela. Kozela ngosko nazeli ti lelo mera kamweti. Oh, nga na yesa kozela. Oh, na 3000 dollars nga ti lelo 1000. Ah, nga na ibra bona te. Et c'est par là que makambo bandi. Maman yo découvrir. Maman yo découvrir siko soki eza 3000 balien. Bongo ba 50 millions na pesa ba. Et bibi tumba aussi la bunda pona ici. Obi ko finga ma aussi la finga ma pona ici. Mais l'ingratitude est condamnable où est ici. Au bundi ici la pour vivre na poisson. Ngana journaliste ote na banga ko so ba kanganga pona star. Ba kanganga star. N'était so bando kende na idée maman livre un jour olinga moko moi ça va marier. Maman va donner n'y a pas tête va mettre avec une lesbienne. Père maman va kende na vie wana. Ba kuta esko na blocage. Maman ba maman nzambe. Asambela. Maman oboko la bitike belé, maman suka batu. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Banaki, bana mokili mopimba. Yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko. Tala place ya kopema. Yango yo! Chez Vicky Lodge, appartement. Awa, okoyaka kana bilamba na yo, ndenge ka kozalaka. Nyonso okokutango awa, bazali na ba appartement. O ezali na 3 chambres, salon, cuisine. Douche ya kitoko, pe bazali na ba appartement mususu, ya 2 chambres, salon, cuisine. Service Kuba, awa soko koti. Chez Vicky Lodge, appartement, okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese. Tala kaka ndenge ezali na ba design na ya 2 fois te. E bongo côté ya ba salon VIP, e biso e pe sala manger, ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza o vandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te. Côté ya mai, la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te. E bongo côté ya courant, zala penza na pongi, bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan, courant ye boum. Mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te. Okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Topé okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo. Awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Lisiba Télévision. Vous avez toujours aimé vraiment Roland Nabiso partout dans le monde. Vous avez traité par commentaire la bino. Rappel la bino, vous avez vraiment aimé Roland Nabiso vraiment. Merci encore une fois parce que vous avez toujours vous avez Nabiso en 2023, 2024, vous avez toujours là, vous back ça toujours. Vous comptez que vous avez toujours émission la bino Mozindo à travers votre humble serviteur Diego Le Mignon. On a toujours une séance d'émission la bino. Merci. Déjà qu'on a derrière la caméra, Jonathan Cario. Pourquoi pas Tony Sengbi sur ma caméra avec Maouza, là vraiment un mot télé. Merci d'avoir tout au bas soutenir de près de loin. Merci maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Fiki pour FPT Moussala, sponsor officiel il pour Lisiba Télévision. Pourquoi pas maman Jacqueline de Colonne, 3 fois boss, maman Mora monter maman Lamu, maman télé Sukozali. Pourquoi pas la personne. Merci na Marshall Souvé ça depuis États-Unis Mkolo restaurant. Yolo Ezo na kata Dallas sur la moto belé. Merci na Coca Fils, grand pote Coca Fils depuis Allemagne la moto belé. Pourquoi pas ça merci na Amédée Massoudi toujours branché au talent vraiment Amédée Massoudi. Na kata États-Unis wana merci la million vous aurez toujours branché ya rotala ngai Diego Le Mignon à travers ma TV na bino ba téléphone la bino. Nazana encore une fois ya Gola Liliane Owapi vraiment c'est vraiment un réel plaisir toujours dans la plateau parce que l'émission a visité la mara vraiment donné bien ka vraiment ça un séance royambaye parce qu'il y a Jean-Marc Loba. Elle m'a dit qu'aujourd'hui je vais parler de bon trop. Il y a lobby pourquoi pas Bisto Loba. Il y a bien au Kanisa pourquoi pas Bisto Loba. Soit au Kanisa à Kanisa Bisukaka. Elle est avec moi, Liliane Yagola. Bonjour et bienvenue. C'est garçon yo yamba. Ah. Bikambo.
À tous les abonnés de Congo Liziba, on a fait bino mbote bisika bizwa bino ba finir na bango m'en fou. Donc nous tous arabes soda balanda biso partout. Merci beaucoup Diego parce que partout je suis vraiment dans Monique Bolingweza. Oyara toujours et on dit mon nangati nanda pour c'est pas facile mais quand même tu as suivi pour Eza Moussane photo salango. Pour tenir nga rigueur que nando fongola sugi na ngai bino tout bobi na kanga sugi awa. Quand le travail appelle na na tcha na maquillage té. La taille longue na longue na fongo ndesu que mais il y a monde kanga vous abattoir au tcha na maquillage té té. Dès que vous avez la caméra, il faut un maquillage. Et moi, je parle de temps à poudre à peine. Il est là. Tu auras bon, si on doit le te mettre, quand même, si on doit te répondre dans le coup. Tu répondre, mais bah, oui, bah, ça, surtout, bah, quand ça n'est nani, et puis nani, non, quand ça va nani. Au biso peut au kangi, ça va, on peut même y aller à battre. Le quoi, tu as un double bon, je vais vous dire. Nani, non, quand ça va nani, et puis battu, ni, on va kangi à battre. Mais tout selon les Cameroun d'abord, les lots. Théâtre na biso ya Congo aux autres on a anglais ngilo natala ngo de na anglais mabe je salue d'abord tous les avocats de partout vous êtes mama Sila Pomba Bisalou Pomba ya scène mutalegi ba tout na monde de théâtre je te salue en autres de là où tu es tous les avocats de partout toujours continuer fête na biso parce que toujours bom toujours nzamba zo battre la pas zo bimsa toujours makambo de ba toujours que le barbare changeront d'avis. La minute va changer les côtés parce que na ba oba loba qui l'excite ici la Nzambe. Pourquoi pas ne pas parler? Est-ce que vous avez pas dit bato loba que si la babundisa ke mingi si la babundisa ke makasi mazaka toujours vainqueur. Très bien. Alors on a toujours bitumbasi les bandits les lotés. Bitumbasi les banda depuis kutu to yebi kité que to rekomaka ba bakouk un jour na vie. Bitumbane zaka toujours alors les lots comme na ngo mokimo baba mona pe ba comprendre. Na ise bino babundisaka mwana ya étiqueté. Eza na ba orphelino ba simbaka ba o batambola nzela mabe. Mais ba étiqueto batambola tout droit ya Nzambe babundisaka bango te parce que lobi na yo oyebi te lelo to mona ngo ebimi na poisson. Aza mona étiqueto ko mama na Bible. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, Bambo Tebele, Maman Zozona N, Bambo Tebele, Sposa, Baba artiste à la biso, on va payer à son âme, la dit Kitambala. Oh, ouais, puis mini, tout le monde arrive vraiment à l'écran, il met à côté, et tout le monde arrive vraiment à rage contre Serre Nabiso. Ça va escroquer, on est là. Je vois tout le monde être sur la bien, vous savez, escroquer, on sait que la langue est-ce que va préver ça? Ezali. Ce qu'on escroquer, Diego. Et il est gâté. Surtout Koutani, ton dieu, ton méli, c'est bon. Et puis plus fort encore que moi. Il pose un respect mingue. Plus fort encore que moi, on a bien la tantine, soi-disant, Belinda. Mais on escroqué soutien à moi, mon étiquette. Oh, il y a un niveau, il y a pas si Rosanna, mon beau, tu passes au banana, la patronne a escroqué. Là, la patronne a escroqué. La patronne va payer sur 3000, on paye 1000, la patronne. Si ma moto. Voilà. En tout cas, na beti maboko. Na lobaki loko yo nga na lobi tozwi biloko ya bonne année. Oyo ba pesi biso ba bakuka. Ba to théâtre ba leki. O ba pesi biso te pona ba mabe na biso nde ba kenda ko sa bonde nini ba pesi batu ya ba bakuka. O eza tabaku kutu te eza mutu apesi yango maman Olive mutu apesi. Na leki su pona bongisa na bité. Maman Olive aza koko. Si la maman koko apesi mama. Mama apesi moane apesi biso. E uti singa koko eleki kuna biso tozwi. Sorry, ezande mona na dati. Abandai ko kuta na pena koko te. Aole kaka pa maman pa tata mwasi. Mais tata mwasi aole ai. Mais tout que non malé parce qu'il faut éclaircir tout. Dans la livre vraiment émission là boké bignon so la vie ba question na carte autre éclaircir na par rapport ya dossier wana. Vraiment d'abord abi maman livre bien après ça qui est belle vie pona, belle vie de mutu azaka direct na maman, belle version bae. Ba comme nous dit bandi, belle vie a dit que non il faut attendre. Donc aboy autant à qui maman ça tout le batté parce que les propos tennis ça n'engage que moi. Yoté. Et on a qu'à poème sur yo Luka. Ce n'est pas que Belleville a édité Zouambon qui doit t'engager. Moi, na asali intermédiaire. Il y a Nobel et Langa. Malgré na 6 classes nanga il y a gradué. N'a pas continuer licence. Mais n'a pas continuer licence nanga soir. Na moi il quoi na ça que le côté na ça là business. C'est alors que Belleville a signé vidéo. Ça la vidéo qu'on a tiré là, maman. Mais pourquoi ne pas aider l'enfant directement?
akutana na mutu na mbamo basolola po yebe pa koma pa mama Olive alekaka na pont ya mutu parce que toyebi kala ntango osalisa ya bandako mema bato kuna ezalaki kesa ya obenga miso esobe luka bato na groupe no mwa 10 luka bo etali président akata yo nombre ya bato oyo baokende je sali babu ya mwana esobe nayebi babu aso biloko ebele mpo atravaillaka bien na Lisbonne président Tchekombo na ye aokekinga kati sa nini azwa biloko mwana wana bando osa mpe bateatre il fallait que bando tano bolingo oyo mwana ya papa na ye alongola na mwana papa na la bonne relation avec Belgique voilà il fallait que bando tano bolingo wana parce que na minute on a Dadi travailler trop na via na taona sko Belgique za kinani ya via c'est dire il y a parenté pour ya makasi ou ekola ki déjà ka posa mwana na mabedi ça la vidéo na tinde la maman moi ba sali vidéo asengi $3000 ezana mukolo moko te basenga bango livre 3000 abiso na 1000 pour na baksoni jamais jamais non lo ba émission tout bato ba otama mo livre ata ota na bureau o etala pour comprendre o essayer pe que a boyi bato théâtre parce que à se sentir un peu lésé ba na reconnaissance te na lundi émission on a papa Marion répondre na lundi pe émission na Teresa non lié biso côté au monde que mutu o lo ba po na sepelisa mutu. On doit faire une mission pour nous stopper ça. On doit faire une mission pour que les gens comprennent. Place minimum ça, pas bon ça. On l'a dit. Vidéo qui bon oui, c'est Belleville qui a demandé à la fille. Qu'elle n'a pas consommé babiloko na 1000. Maman sorti de la bon monsieur parce que 3000 les acquis à mineralité. Les acquis à commerce oyé à 50. Tout sur la carte Diego. 3000 les acquis commerce au monde 50. Yé akatita la mais avant wana annoncé maman Olive bongo bakata ka ekaka aza mbongo aza mobimba te bakata ka ekaka alela pa bato ebele pa na Turquie neke ma vie aza oze ka bande ko expliquer ba makabo vous comprenez tout sur la carte tout la vérité moi que ce soit belle vie moi je m'en fous tout la vérité o eza ba tuni bazaki kofondor azaki mucho pia zapi wa munena mu ya pembo na o mumemisako ba mi bale mabu minena na bazapi kwani ba bengani ba na bureau ba comprendre nazo moi si mana koma a moi ça ba tout man grâce à bala mais non zonga parce que c'est loko le ka kito ya imbécile à sarato la wa lo ba makambo kati ya bureau que il faut que na bureau à Belleville parce que ba c'est que Belleville o kabola ba mbongo ya maman Olive mais moulongo ezebele muto yela ka lisolo wana nene botai na miss nanga jour o ya pesi nene botai sac o akosa ke nene botai a décret sac parce que pas Belleville mais moi qui pas Belleville ezaki déjà retard bato bazaki ebele po yepe fois ke moulongo wana ya kozambongo na minute wana sarato la zaki amakuka abanda ko kala mabonisa ba miss na bisu nanga na conteneur à bisumba on attend tout travailler en collaboration na collaboration ngana Sarah vous comprenez oh wana et oleka la personne sur exemple mususu on dit combien de personnes ont exact que il faut pas kende kingakati mais ya beti bango borel mobo maman Olive atikala ko yeba te ke dachazana atiaki mais dati c'est le ba dire na ye abasana ki banzela pas Belleville kosenga Belleville azana ni naye est-ce que maman chaki wana non botika ke maman Olive atikala ko cha Belleville ata mukolo moko te azana intermédiaire bureau maman Olive eza bo na GB na bo tani kombo avenue mais za numéro moko soki numéro 1 ya avenue morobo atikala ko za na intermédiaire moko te ya bato théâtre mais il faut dans les années bato mo oyo kuti na peso exemple ya pa na bino na ina village panda na ye penage butu oyo abimaka na owana to sorola rappel bien mozu mutu na yo katelo riba ya maison na yo de même jour pe ba koto bag mo soit disant ya fiançailles mo ebi mo si retomber ke pa nani et que dire que pas maman Olive retomber ya pa na hotel et que ndekuna yo mtozala na bango yango wana mutu na yo azui mutu na nga seke yo yebi kopo wana ok maman bato innocente ayebi mutu na makolo te c'est par là qu'elle a commencé à être éloignée de la maman parce que maman tali réputation na ngai est-ce que nous a souvenir na bato na bango
est-ce que respect envers avant de comment wana au moins na zonga place à question na je te réponds pour dire que maman livre atikala ko pesa mutu intermédiaire té mais au moins que sorti médiatique à date ça pour na au salir belle vie à salir yete à salir yete c'est quoi dans le bandeli là ça lobi que ton maman ton papa so déjà fini attendre l'équipe maman kuta ina dati après ma basoli na dati après belle vie autour na dati so une seule dati dati belle vie autour na maman lobi da yebise yo après belle vie lo ba kenon c'est l'autre dati que belle vie lo ba kenon maman après so lo mbongo te dans na kosino yo moi te par là au moins salir à salir mutu te alobi bien soki bino maman Olive boyi bino bozwa déjà boza ba famille ko beaucoup la biki mais biso ba auto tikali etike boyebi charge nga naza nango to kotelemela wapi yango ya bi osimi maman Olive osibinga o Dieu gote zenga asimbi parce que comme maman Olive va donner $3000 et ça pour muto ke nango commerce et ça pour atanga classe mais yo yebisi zona nu 1000 oyo kende maman ko baxelo 2000 otikali nango c'est ce qui fait que dati ya umela na Turquie azelat o baotinda nzamba la raté pour maman Olive na Turquie makekuta na dati mais maman yo ben nga par exemple ba belle nga pour ça dati là c'est l'oni ba maman ko s'éloigner te aliaki déjà mbongo o ezalaki ni ya dati moi Diego les questions question mbongo pesanga après sur 10 000 francs exemple après ça il go la foutre à transport yo il a 10 000 on peut signer 5 000 ah donc mon a les ketchou mais moi na mona les ketchou exact pour tout un sangana on a yeboye te makambo mbongo obina nga les ketchou ba bachelor 5 000 na fandi sikoti na fandi moi na zo taxi exact na fandi na ozela les ketchou tindi nga 5 000 na zeli na lali na kuta ce qu'on a les ketchou yo salinia ah mais les ketchou to isenga que na fanda hapo na 5 000 oh ngai 5 000 nga na pesi mbongo kende classe to oyo sala commerce oh Diego aliaki déjà mbongo aliaki déjà dati mbongo na confirmer on même ça tout on comprendre le message après ça message a bomba te aliaki déjà mbongo c'est clair aliaki mbongo so dati ndata mona ina mère a dit que ni na ça na fête moi to solo là mais lokola zaka mambo boto elle a cherché à ce que akutana na mwana na pona ticket parce que et comment qui déjà que yo maman aussi likala makambo sala ezaki moyen ko éloigner ye akutana na mère te pour la vérité vous comprendre mais mère patali moi netike onga ya sungaka na kutende na mboka libanda mais en même temps parce qu'il y a $3000 moko pour ya kende classe na Lucas ko na yeba aye ko tanga awa toni mama yo mte senga kasi na zela ko zela ngo ko na zeliti lelo mère akamweti oh nga na yesa ko zela oh na $3000 ngati ne que 1000 ah nga na yeba mwana te et c'est par là que makambo bandi maman yo découvrir siko soki eza 3000 balier bongo ba 50 millions na pesa ba bongo ba 10 millions na pesa ba 7 millions na pesa ba bongo mso na tina ke bengela nga Diego ya bengela nga lekechu ali na place à Diego OK Diego abando mona pasi fozo mbongo oyo batindeli ekoko sunga yo na baleki na yo parce que par yo koko no mo boaliaka mais tu lo yo son na tie to retour monter ke batindi belle mais ba o wana kasina baza pe na opportunité okuta na maman Olive oh et bimi pour okuta na maman Olive à comprendre la vérité mais pourquoi passer un message pas moi la bato que sozo nki chasa na kangiso asa keni inauguration soi-disant yo zaki mwana oyo yo mtokoma komba buku alola po bato ba yo kota inauguration au fongo li po nya bengisa maman Olive te po mo yipe bato mo déjà za ewana parce que maman Olive va kaya po ni maman Olive va fêter fête ya style ya médaille a fait ton point et puis faire voyager donc écoute en place mususu pour célébrer fête ya coupe wana ya trophée mais po ni na yaki na inauguration ya Belgique il y avait déjà de bêtises ma belle bon déjà ça ceux qui comprennent biso à partir à Turquie ni maman découvrir vrai face à Belgique eh ben ti qui kasi ya dati des maman quoi découvrir ah 3000 bon 5000 bon 4000 bon ba 50000 ya ba mapasa bon ba 100 millions na ba pesa côté kuna o ba tota to ba bomana ka maman Olive atindaki me bakati biso to moni mbongo clair te e banda ko yana maboko nani entre parenthèses OK mais koloba comme tout le monde dit ça sur le bac non ben vous en la patronne té mais ça la patronne na papa
azala patron par rapport à nini to pema moko to melaka mai non mai or ezarate mai or ezarate et na secret monte bo ba chango na gumo ya mabuna te amabu ya na buna ngo secret na buna ngo mai na buna ngo biere na buna mu pepe o epesa likolo ya mu pepe o benga yo climatiser to yo ka climatiser ventilateur mu pepe ventilateur to so kango mutuka ata taxi la mati e mutuka ya sunga ba orphelin ozo sunga ko ba orphelin na mbongo nini ya musala na mutoki na e mutoki ya nini ba peso 3000 peso 5000 au lieu 2000 nango keso ba biloko orphelin ba ya minene te Diego to solo la makambo eza normal azala patron en quoi afuta ba $1000 asala na bureau nini pour comme la patron bureau na kasa asala na compagnie nini auta mboka na bango azaka aye via yambi à côté na monde théâtre abandi te film nini asala pesa $5000 ba 104 to mona te na tuni o eza sikoyo te ya kiboye pour comme la patron film nini asala futa $5000 ata ba 100 o basala so parole ngolo bani biso nyo surtout on a ba YouTube c'est que les tu passes à $5000 c'est chaque fin du mois pour y avoir tapé un jour 40K tu que soit fait des 4 émissions 5 émissions côté 40K mais les que tu pas patron to parole ngolo bani na ina yebis na boya ki patron na ye ala patron na te amuntu oza pema akutana na $100 ala patron na te bizenga ba marié na bakenda côté mapembe na bayebi comment ba mbongo bato baliaka na benga ba bizengi parce que quelqu'un qui est parent ba responsabilité nga tiki mobile na nga ndako na bana na nga na yeme meno saki yo Diego o subani le kae na sala ngote boko pesa ko fo soigner le boko nini $50 na futela ndako $100 so na ina memeli osek na lie pendant limbondo penga $20 nde liboko epesa mais ce que ça moko nini des problèmes basakana kana bitike te okobima na mpoisa mais place au dacha lobikia ben quand c'est kana parce que na matanga sila au moins que c'est trop fort là c'est trop fort yobi combien boya pour matanga bato sila oyebi ni solo ya bando kende misili za matanga te ezali li solo musuno betelongo na deuxième émission ni solo ya kende la matanga oye belbi ya kende la matanga ezali li solo matanga te ayebi le pourquoi pour ça na pembe na sila et loko ninyo ya ndo lukaza na sila mais sila boyango aboya tisuka boya belvi benga sila ndumba benga nabi ba oyo kutu bazala bien na ye yo bibi tumba aussi la bunda pona ici obi ko finga ma aussi la finga ma pona ici mais l'ingratitude est condamnable où est ici au bundi ici la pour vivre na poisson ngana journaliste ote na banga ko so ba kanganga pona star bakanga ka star muta pola na prison za raté le boza oboma mutu to kata michopa bato mais c'est ça ka to sama pona ba et to lo bango nyoso justice akanga mutu te justice ayaka po yoka A na Z à comparaître en moi je pensais que condamner condamné Dati parce que va vraiment na condamner Dati de l'autre côté eza na batu ebele jamais azape ya pa na famille na ba ape na baleki no balandi sima oya zo la charge azamo ali bosoti c'est-à-dire ana mukila na sima elle pouvait pas aussi accepter qu'azala humilié mutu nyoso o akendaka matanga sila kendaka na ambition na ye oui matanga ngeno bakenda po eza ba mususu bakenda matanga matalana na ta eketsu na tifa na kende et puis na ba mususu basaba émission matalana neti nga sala ngi émission matalana te okutinga la gomme na leki okutinga nde na bona ofungola suki na leki na sa de loko pona matalana te mais na pesa message o bato ba comprendre matanga sila sa matalana et puis to yeba bato lokutana bato bosolo la partie matanga ya papa sila bisa bon côté il faut que ça reconnaissante que ba natanga pasi bato bazalaki pasi ya nini abenga ki nani invitation pesa maka ke papa na nga kufi boya matanga abenga mutu te bref ando pona ko éviter bimise bemba papa ne tongo po intulu ba eya te ça problème comme le quoi matanga moko bo le ko ezali musique te ya za na pasi wana le la papa na ye mais belé ba yaka matalana sima matanga e belé ba tonga e belé ba finga mais ba kuta na pe na bon vous comprenez très bien bato ya théâtre bobonga bobongisa bo bandoki
Boza bando qui bato théâtre boza bando. Na bien yo tu na question. Non le bala. Maman Thérèse Nzamba pambola yo. Nathalie 2 personnes au sein de mon émission. Nazu muke pas Maman Thérèse, Nazu muke pas Papa Omar. Papa Omar, je t'aime beaucoup, mais l'émission no beti libanda. Il faut pas encourager les hommes mariés. On va aussi kabasi na bango, même si je suis libre, il faut pas na bimana homme marié. Sans encourager les mal place wana Papa Omar. Comment pour que le baken ngai ata na marié, ça na proposé moi si lobi na nga ke na marié te na za célibataire, il faut na bimane. Bana wana, dans la prière à moi si wana, tu seras succombé dans le malheur. Est-ce qu'il y a le bien bon? Alobi bongo émission na yo. Alobi na temps grave alobi. Non. Na lobi nga na lundi émission. Pap na zoloba na lundi émission na condamné place Papa Omar alobi soki na lingi yo. Et quoi na mobile toza libre. Nga na 5 na lingo. Elle parle de qui? Elle prend la pluie. Elle comme ma belle vie. Toi sur la pembe. Toi sur la pembe quand on bosse émission bocha ya Thérésia, bozu paye boche. A condamné directement Thérèse. Pour ni Thérèse abandonne le babou. Yono bi Thérèse a un message pour sa collègue na obenga na téléphone. Message à collègue ni. Collègue ni. Appelle sa message. Pour ni pas benga Thérèse na téléphone que Thérèse lobi mabe. Par rapport à question répondre à question. Ah mais Thérèse a pas répondre par rapport à question. Bino bo beta maman ondeni. Yé peut faire benga Thérèse. Thérèse on est dans théâtre MSO Betifo. Thérèse a c'était na par rapport à moi. Yé pas beti Thérèse en pleine émission. Non mais les malou ceux qui balingi mutu. Parce que Aza marié. Likolo nango lisusu eza mutu oyo asala ke ozala oyo za. O baby c'est na mutu wa. Moi si na ye azo accuser indirectement yo. C'est je dis parce que tant bozo ba makambu, bozo linga bo la mutu poto kala mutu wana de lesbienne. Je n'ose pas na été de ça analyse. Parce que il y a des commentaires qui bo lesbienne na linga mobali te. PD kuto ana mwasi. PD ana mwasi. Ba pédé théâtre ba combien ou ba na basi et puis basi ba bala ba parenthèse na pe na zone kana parenthèse ba pédé combien et pourquoi ma benyo sur ya lelo ya théâtre bo la tsango ben o bala tinde ni za o sa makambu ba to ba mona ke makambu wana bon abengani ko fodo opon abengani ko fodo opon abengani bijou na reine pon basani na kata ya famille na bango wa prendre biso basani lote babi mobalo ba vérité babima bano baba vérité ngaza na kofodo na kutana na kofodo to solo na bien kofodo wa biso ngale na yebiso babima ba yoloba na makambo moni na nyango ya famille na bimia asala intervention bapel sa ba caméra ba loba mais fali ngi so problème ni po asumbi na nganda trop tala bambangwe be na yebiso ke moi si wana azui bambongo belé ya sima bakomba mama Olive mais mutu nyonso wa lukara mama Olive azalaka na ye na mutu te o ata mams na biso si la bisalu nda za bongo aza na ye intermédiaire te ne pas zo ba ke mams akangije parce qu'elle est honnête ata mola tout droit a banga nzamba oli mbongo mutu te ozo comprendre. Allô mams na obela na otinda mutu otinda MPSA siko montant wana lobby on peut monter dans joie na lobby on a loba na ba oyo batimela biso pa mbongo mo ba yebi to benga ye moko. Allô mams na obela ya cha mutu te ke te azate kati na biso na sila mutu azaka te eza yo moko na ye nzoto na nzoto ata za poto benge na WhatsApp to komele mams na obela la bureau eza na ndenge na fonctionne ka bureau eza na intermédiaire eza bureau di ndoki parce que ata président de la République Fatou Beton ana bureau o ezaka ke pomo na ye o kende na bureau komisi kombo lelo ya rendez-vous bato bazali ke belé o kota lobby boka ya mamo Olivier baneko ya kalima Belvi pas un moment il y a mutu wana facilité bato ko bamona mama tangela ko mama muta facilité to ke na bon bien tangela ko mama muta facilité la question c'est ngai to na facilité mutu te so ba payer $100 aux 60-40 ya ni a facilité mutu te bon ba mbolo ba pemene ba oliani papa pianga bière ba mbolo ba pemene ba oliani ah bon afuta bato na mbongo
asala wapi na bureau ni na gouvernement ni ah ba relation bino bobenga mutu la patron na divagation la patron na ni atambusa mutu kani ana chaîne na ye atambusa mutu kani papa ou peut-être père ngape na na chaîne na zonga pa bino bobeta ba 40k jour moko na fin du mois vous avez $5 000 yo ça rend 5 000 Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux, mais là, nous maille vraiment. Moi, je suis partout dans les mots, je suis belé, je suis tout, je suis juste pour nous faire la même chose. Il faut toutes les questions les avoir posées parce que ils ont Mozindo, les ont dérangé, ils ont Mozindo, tout le monde, au sein les gens disent tout bas. Vraiment, on continue pour les solos à faire au lelo. Lelo, tout le monde a des bateaux solo baké. Maman livre aller sur ma comédie maman boya bango libela mama tikala kana sila ba mabe makasi na temps o ba président sobe ba président sai ba président va ba ndozo ba tunyo so ba président ba muso na tanga ba kombutu ba na tanga za ba ona lubi ba président sai ba président sobe ndo kende to tikala ko yoka te o ke o ba lobby basalaki ekendaki na jamais na tikala oyo kango te babando kende bien bazaka toujours bien vous comprenez babando kende bien bazaka toujours bien mais oyo yo siko e comment que pona kokutana na batu to pe pona kosala likambu et comme intermédiaire mais liboso ezaki kaka neti yagola na nzela na oyo na 10 personnes Diego na nzela na oyo na 5 personnes au moins 5 personnes na pe ba okende bazuba makolo ngulu bazuba makolo ntaba babidwa uila mafuta banini na ta wana kuto za o wana te o bakomo memba bango dubayo mais to tikala oyo ka biloko to ko président na bomena o wana pona o wana to ko o wana bomena o wana te ezalate mais pour ni komisiko na ite so bando kende na idée o maman Olive un jour olinga moko mo sa ba marié maman ba tona nia po ba to tete ba message avec une lesbienne pe bango ba kende na vie wana bakuta esko na blocage mama batu mama nzambe asambela mama oboko la bitike belé mama osuka batu mama ozala balabala commission mutu andaku onyosa bo mama na sungio bango mo ba oyebi so ozo yesika obi oyo loka okuta aka moto bima okima obandolo ba maba mutu wana siko mutu wana nzambe na bango za mamoni ozo comprendre to yeba nini to sala nazo misu muke mwana bato alobi akangela nga kanda pona kende kola na matanga ya mama sila mais na tawana ya zaina matanga sila abo ya sila le c'est ça est-ce que Nadia alobi vérité nazo ngisa yo to kende na ya na otina bijou la reine na tawana ya mtabando ya sila tshela mutu alali akefa ine toko tala ndoki alia ka ofula oyeba te mpuku soka olia nabi mpuku soka olia oyeba te ke mpuku olia osutuka na tongo mpuku asoinga mpuku olia ki na période wana oya gangeli mwana batu kolala na matanga te kwani elle était toujours là avec ça bijou la reine pas un problème na matanga bijou la reine déjà na benvi bazanga bo mazoka problème na matanga pourquoi yoka dati yo mkono ko yoka suso na tantine belle vie benga na kombo na belle vie tantine na tatani alaki collègue papa na tatani mutu bako benga tantine eza sila to ndimisi la kana santa yende bako benga ta bongo ba bébé ba benga tantine en quoi babengi dati Diego ngana ko lié loko batindeli yo te ponga na to yebani na yebi pasi na yo yebi pasi na nga tant na ngona olia oyebi ke ya gola na minute azango tant to fanda Diego na pasaka soirée to journée na yo alors Diego na muketo kuta na pito fandi na na place bodanza de même que yo ya gola na okota lingwala na okota place boto kutana na olia yo te Diego na yebi ke Diego so na $10 to olia ayebi ngote muto ba opesa $3,000 apesi 1000 alio 2000 Diego lianga 1000 pianga 2000 yoku batindelo bilo na poto alors yagola kolina oye obenga nga pona pona yebi nga muto ngote na obenga kutu te to sikala ko kutana te no benga quand même que yagola kolie ye oza côté ni na déposer le colis obenga nga pona poni fa ko yeba place na zo yo tika koli oyebi passe na eza ndemo pe ya ka Diego to sola kati
eza makambo te bato balobi vérité oyimo yeboyo distraire bato biso est-ce que bambongo nyonso o maman lui va payer ça belgi pas payer ça dati est-ce que ça ita $3000 bambongo eza belé pas les boursa payer ça nyonso te diego bino boyo ko ça place na tipwani eloko eye ko ayebaki na vérité te ya bande ko ndima vérité mais tangu siko ya kuta azui opportunité nakutani na ye moko yo saninya mama kasi nafandi hapo yo mtu isenga kenazi ngana yebi chozela ozela nini ah mama na senga 3000 otinelinga 2000 obaki otinenga 1000 obina ke 2000 na yo not ko otinelanga partir ah mama yango nafandi na ozi ma ngai na tinela ke 1000 sur 3000 et puis na besoin na Turquie ngana yebi ko tanga classe Dego non tu no soutien olianga 2000. Voilà, merci mesdames et messieurs. Makambo yo. Kamata zati. Bakanga. Bakanga nani? Oya makambo ya réputation. So ba okanga mutu. Soki dati akutana na mama lipte. Ba makambo ebimite. Il fallait ba kutana. Po yeba. Kasa pasa 3000 ndaka mwiti. Mama yo tinela 1000 te. Ngai na tinela yo 1000. Bon, soit disant que na tinela ko 1000 ngo ya classe to ya awa na Turquie. Pour moi na ebio comme ça na qui chasse aux otanga. Bon, a bomba sous vérité. A bomba vérité te. Bon, na bien la patronne ça mission bela bio ke poto. Ah ouais, ça vie privée na. Vie privée, to ko beta ba vie privée. Aux États-Unis. Ya maman livre. Premier visa zo na vie na ye. Poto abima ya maman livre. Ya Musa na aime te fouti. Musa na aime te fouti apesa pe mbongo ya bitike o ba opesa. Mais dati ko lobaki abaki tantine belle vie gloire pour le caractère gloire te nzambi ne mo te parla pe ozo ba. Que gloire ba somba ngo te. Ngana ndo pesa bino ka ba exemple. Gloire ba somba ka ngo te. Nazaka na lycée c'est moko boye. Francis Kabango Poutine muto ayebisanga ngo. Abi soko moni na olata botika nga na lata. O ezaki nga lobi oyebi yango te. Emsu nazaka na chemise moko pasi eza una koki oyebi sote. Mais lelo na komoza pona na tika na lata. Basomba ka gloire te. Basomba ka gloire te. Soko somba gloire o tout en abordir au suka na nzela. Qui pouvait accepter na lo lendo nyoso o belbia zaka na ngo. Que lelo za musika mamoli. Entre parenthèses, ce que tu as dit, Azam Musika n'est pourquoi Datinda bimi lelo. Bon, on va bima lobby. On va comprendre peu véritable partir Dati. Qui a ce que biso pe monsieur pesa même 1000 pesa biso 500. On va comprendre. Ba somba gloire to. Muto na gloire ezasi là. Et ça c'est pas que Dati bima pona ko baby service belle vie. Alobi yango na musika te de ba journaliste musu bazako na Congo alobi te tango ke musika alobi po yeba oka azawa data za Kinshasa la sime la di kangi sanga dazozela non bien va sur la montée oh aza mwana ya collègue na ye mwana collègue na ye dadi aza papa belle vie hein oh a collègue de ndeni ke na bi de dinde aza collègue ya aza collègue à belle vie aza papa belle vie. OK a collègue nan quoi théâtre non ni na théâtre ni na boye dadi a papa Belvi o Belvi ta moye tana ko bimisa bilo mususu ate Belvi ta moye dadi azaki na si na vida ça dit Belvi za mwana pas dadi vous comprenez mwana na ta mo benga tantine a benga ngona ignorance te parce que ton Belvi aye azaki bébé te azai mukola comprendre déjà que papa nanga vivana mutu wana sko oyo aye na ndako tata nanga abata la pe place basala mabe pota bokala otali te non ça ngote yé pena na olia été fona pesa mo belle vie tangwa yé mama vie ya zana dali wana boto monte je crois que monde mo bimbe yé bien ah wa panwa afanda kina kata ndako na bango oyo obenga pe tonton dadi po ani na kuta kena via tolo ba makamte poto se pensa ba tolo ba makamoto olo ba po ba tu ba comprendre que ça qui siko fakota o bebi sa wapi quand vous appelez la patronne par rapport à quoi si la za glorieuse mais les gens disent que la za glorieuse pour ani zela na ipso la vie mutu malamu otema malamu ya mabe
Mosungi, Na bien. Baraté. Nani azapi? Moi c'est que ça va tout le monde moi suis nani. Moi ça décor na théâtre. Aïda. Aïda azapi. Poni aïda na belle vie ba soldat. Oh, bah Qui pire ici la poignée. Qui master one ici la poignée. De toi émission. Voilà, magambo lubaka oyo. Ba soldat poignée. Oh, boya kata ba pèse combien de dollars qui tourner kunate. Mais bazaka ndeni. Si chérie na maman chérie. O bébé c'est Aïda bat makam peut-être aloba na ngo. Na yebisi yo na yebaka ma na oloba. Na sala ka illusion te. Nga na sa émission te pona ko sabat. Obenga nga mikolo to sa émission te a Diego makambo ezate. Tango eza poto loba. To loba te pona to zo loba po bato ba comprendre to solola. Soit disant to ke nango bongo, to ignorer te. Bango mutu basala SB. On assume. On va parler d'abino. Ton limi. Baba coupe nyoso. Nandimi. J'assume. Nandimi. Oh non, assumation nous autres. Je dis j'assume. Ton limi. Mais to tambola na bosembo. Aujourd'hui on est où? To lia mbongo muto ka mutute. To lia mbongo monte batindela sila lia. Eza na mbongo monte ba bi aussi la zombo on appelle ça mutu ezate. Eza na kombo monte ba bi aussi la bengela nga mutu ana aya na bureau na posa na sila ye kuna ote mama pesa nga monde na okuta na mutu na ezate. Voilà la gloire. On veut comprendre. Voilà la gloire. Mais on voudrait des ingrats. Pour étaler la cimaté, pour projeter à venir, il on a rendu le succès, le SB, SB, le étaler la terre, nani après ça, il dit au fond la SB. Non bien. On a qui s'y nandela lemba, bakenda ngobo. So comme nandela bo au foot à transport mouké. So qui nandela bo au foot à transport ébulé. On a qui s'y nandela, la qui s'y nandela bina kangit. Nabi de que lemba bakendela ngobo na foot à 1000 francs. So na qui nandela boé na foot à 5000. Si ko tango la qui s'y nandela lemba bo la qui que fona ya lembo la ko makolo. Pour la qui s'y nandela lemba. Na comme ko que lemba ngamo ko na bi de que na 2000 na na bombi 1000 francs na 1000 francs na ngo na bombi. Fona ya ko lembo lo makolo. Pour me la qui s'y nandela lemba. Lupango lemba za lupango tata abino. To ya mama abino eza ya mutu nyonso to makasi na mutu akoma lemba mutu akangami na mbuteyage na akomaki avant aoza de eloko akomaki leta nazongaka yoza na katikati orato nga fai nazwa nazwi gloire na ngai toza balongi ni yango nalobaka na bino il y a des orphelins qu'on ne touche pas osimba lisala liso ya nzambe mutu moko andimaka lelo bavérité moko boyo ekoki oya. Diego. Voilà, tout sur le deuxième sujet, parce que vraiment, c'était pour éclaircir la sortie médiatique il y a Dati. Tout le bénéfice du Cambo, tout sera moi et tout pinglé au moqué pour te chuter à du na magamususu. Tout le monde est Sarah qui m'a obéi, azo Sarah maman livre pour le maman livre mutu akaboli ba comédien. Il écoute akabola famille. Na sepeli maman livre akabola ba comédien pour ba ko tchana poison. Mais il y a akabola famille. Il y a kabola famille. Na sepeli na wa kaboli théâtre. Ke wa kaboli famille. Po to ko kutano na nzelo bito beba ni to so no pesu te. To yeba ni côté to utana te. Eza musamu te sangisi biso. Mais singa famille benda naka e kata na te. Siko 1000 fois. Oya lala na tata na ye. Alali na yaya na ya mobali. Ayibi bijou na kata ndako mbanda mama na ye. Batie na kago refula Kinshasa. Ane loko ba mutu ye mo pandi les bien no de azo de verger bana ba izengi akanga Diego minute na kata liboka asani ane loko lo bate aluka matalana po azate azaka te aluka matalana aboto mo liboso na kamanda tata azabila kelima be azana mpoka ba sokola itakufela mibali oye bakeni pia na ezaka po baba na bilaka bakota na kata libaba mwa sa solo te poso ken pia na zali na ba esprit lokwa ba Diego Milito mbalelo pa Diego Milito ken pia na puissant en esprit pe ya famille na bango esprit konzo esa ke soko ye na démoniaque okuta na ngo ameka ken combien de fois ya azaki zengi ye na émission to ko le beta za bolo ya ki zengi asa na mama oli azaki zengi aluka matalana aluka kuta ke cha mundele pa belvi atelema na mo so na kosa makambo na nebo te azali na nebo te biso ke penza
On est coup boté les kaka c'est émission te na outil de pas belle vie na joué de ça après mon na suka ko lego le kuta na bika poser émission na joué le roté épargnez-moi ça libala ya mon na lobby et ça li solo les cas moi c'est abato libala j'ai bien dit moi c'est abato libala mais je dis oyo et salema vérité là ya lobby ka vérité ozo sara zandoki abendo pembe na e après le bien que ça radila attends na boté moi penser ça pour partout que nena de fait ça quand même ayo futa mbongo te fausse information tandis que mtando senga nana nene ya ko za kananga sa nanga be mission po mikolo na nga moko mayamba na l'autre la fille na c'est émission bazo attaquer nga azé logote abenda ka Aminata ya ka bato théâtre balinganga te ngata na yamba na plateau nanga comme ça na zo matalana Aminata tango yepesi pe sujet kuna baloba ba pesi pe matalana bon lelo tango atonga mobile ya mabi mobile ya Aminata est-ce que mutu normal mutu lana tata na ye oh tata na ya boya ato la te moi makamu moi na mbwa moi baboti na kindumba aluka matalana aluka azela o mama oliva tinda batu bakange pa le bon mama oliva kangi senga aluka de succès exacte yenda za bongo aluka amona keba ana simbe mama oliva batindi batu bakanga nga ya kwa le kan émission mama oliva kangi senga pese makambu azana tana yote mama oliva azana tana yote lesbienne na salite ofia solo azana tana oteta osimba mama oliba le ti de ça ofingisi lolembi ofingi olembi o nana ke top mutakangisa ke mama azana tana ote izengi fia arofingisa bezo miselo ke belvi arokopeta belvi mtotinda eti belvi mtotinda eti mama mukolo bon belvi mtotinda mukolo ki zengi pazaka ya bolole ya solo au moins leki moi même so saki et bien, fille, on a bala mobile, on a une belle famille boy. Non, tu vas comme moi, et l'autre on est qui m'a combo. Moi, salon, on a un bisuba. Il y a une belle vie na yaya. Salon, ouais. Bijou la reine belle vie na yaya. Et voilà, c'est un biso. C'est un couple, Diego Ngaso non les canards. Bijou la reine belle vie na yaya. Bijou la reine. Gingombe na belle vie na yaya. Bongo tata na babwa ke lamba suma komi na yaya. Na yaya mais pona kibobola pona pasi pona nzala pona nzala mais ça fait comment on critique ba comédien na critiquer bango po ba mayele te bah c'est petit ça na théâtre là exact théâtre on a c'est pas non ezaka théâtre si la sala na zigura obi théâtre on titre bunga na vidéo na kati papa sango à part si là, il n'y a rien. Si là, à un numéro 1, mon conduit. Tu as maman Thérèse. Par rapport à quoi? Le but est bien assis là, mon conduit. Par rapport à quoi? Ah, ça a un problème là, il y a le commandé Kara. Soit na Kara. Alors, Kabila. Bon, mais écoute, et talingate. Il y a un bien mon conduit. Alexa Bango qui attend la classe à sa maturité. Alexa Bango qui est la maman de la nation. Nako répondre pamba te alekaka moko e bouger monde alekaka moko atanga pe comme mutu te bika tout le monde est hypocrite e bouger mo kimbo atanga comme nani maman de la nation ami sisa après Thérèse mais ba sorti pe moi Thérèse ils ont laissé ba soso oh afingi nani alobi kaka ke pona nini kokende sika o babengisi bino bokende kolinga kuna ekobima mwasi wana ko mwasi mko mobaya ko mono nzeke ke mutu abengisi bino nde mutu apesi bino pasi ya mutu wana tala linga mobali oyo Diego naza nga na nzala me natambola na mobali na nga lesi na nga na mutuka na nga natamo oh mobali obima leka na obatama aza ya batu bima na ye na kwasa ti na moto pa lobi ke mama Thérèse ayebisaki makambo mpona sila nataba utali bomba mibali o basi na bino bazaka ba marié na basi na bino bokangaka bango batika habitude ya konomema sac les abakou partout vous êtes bomela bo sepela bo fongola ba champagne parce que nzamba longisi biso vérité to bombe bombi suka suka ekobima on a gagné
Merci beaucoup. On a gagné, fidèle internaute, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde à travers notre chaîne Congo Liziba Télévision, à travers l'émission Mozino, une émission aussi les gens d'Istouba, à travers votre MS serviteur, Diego le Mignon, toujours là pour vous servir. Nous sommes arrivés à la fin. Invité peut-être les moto, peut-être Michel Omoro à travers peut-être énervé, peut-être à la caméra, invité surtout ça. Oh, moi, on a lésé, mais la j'avais la koufa. On a lésé moutouté. Dans le bigara vérité. Dati, je t'aime, c'est Dati, hein? Dati, Kitambala, je t'aime beaucoup. Dans l'ingio mingi, nzamba bomba yo, ko banga mutute, mutako kangisa yo, azate. Moi, de la fin, on a 2-3 personnes. 2-3 personnes à l'ingabino mingi bosé belé, je vous aime beaucoup, bisous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles internautes, Maman Zozo na N, Bambo Tébélé, pourquoi pas. Merci na Ouadana Tonda Business, Papa na King, Moté Maman Biso Linda, Bambo Tébélé depuis les États-Unis. Merci na Bino Soso, à travers notre chaîne Congo Liziba Télévision, déjà même qu'on a derrière la caméra, pourquoi pas Tony Sende, j'entends Dario qui est venu de Mouma, les Ketchupa n'a pas la télé. Merci pour tout le monde. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.